Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. C'est Evan Omboka. C'est Evan. Tu baiseras vraiment les Daiko. Et tu vas baiser les... Sur WW Info 16, alors avec Tonton Mouinga. Lilo, n'a plaisir, mais Brolim Samouké, ce bosso comme moi, voix, ils ont un peu kilo, ils ont un changement de climat, que l'on a climat moussous, qu'on a climat moussous, et ça la kabongo. Alors, comme actualité, ils ont dit que Lilo, tu es tout le canal, nous man mamona pour nous recevoir les marabouts Italie, actualité à Congo, parce que Makamou à Congo, ils ont marabouts qui ont facilité, c'est pas n'importe qui a collé Makamou à Congo, Lilo commis, ou lieli panayo, lambi fufu nayo, meli whisky na on a poto, tamboli, ou comme beta Makamou, même où ils ont charge na ote, man mamona, ingeta. Ingeta mbote mingi. Lokumu pa batata ba mokeli ya likolo na se lokumu pa mvuluzi kimbangu ndenge akutipso tout lelo. OK. Manu mona lelo soto yoko kutana na pusana no kiti. D'abord ko vana na sima awa nazo mona batu. Mais quand on expliquer biso na moni 4 personnes na sima na biso ami parce que na fond na sima batu awa tout na comme tableau bazo zango dessin ezana na suka ezanani. Donc tozo valoriser ba ancêtre na biso. Bakoko na biso oyo balakisa biso nzela ya bonzambe na biso. Donc oyo azana sima na yo yende mère ya histoire ya Kimpavita. Kimpavita ye. O ba brilaki na moto na ba italien pe amataki likolo. Oyo Thomas Ntwalani. Ba disciple ya Mfumu Kimbangu. Wana kuna ya Nzinga. Yemo Mfumu Kimbangu ana suka donc ba photo ezebele. Donc mère ya masolo o nyonso eza ya Kimpavita. Mpevo ya zalaki nango atelemela ka système babylonais. OK. Bon, ce que tu as dit, tout le monde a ba temple, ya ba sango, ba place soko nyati place au senti côté. Ndeto za bo to vanti ba kiti na place. To za na kata masolo déjà to na kata za na biso, mama Kimpavita. To za vma na kata kilongo. Po biso nde to za boye. To ko solola na kiyote. Tozo solola na bobiso po na kati ya bobiso c'est que bango pe baza na kati na biso. Oui, bango nyonso baza na biso direct. Befe donc eza blague te. Omoni biso batu ba indo. Toza na ba crime ko to na ba kombo misusu lo biango efe ifo salama. Et salama direct parce que eza na batu misusu so akwisi ata brosse Jésus nanga. So akwisi ata sous-vêtement Jésus nanga. Mais biso ba kombo ya bangunza na biso oyo to tanga ngo pamba te. Totanga ngo jamais pamba. Bakomona nga na s'adresser na parce que omoni ba makambo yo oza journaliste oyebiango vraiment bien te. Oyebango banda lelo bato ba otiko sute. Soko croire na Mvuluzi Kimbangu bato ba wandozala toujours pembe na bino. OK. Manu mamona tokota directement en actualité zali Mobutu lelo depuis atiki biso na se mabele ngai na yo to salaki na Maroc liboso tombe ya maréchal Mobutu oyebi ndenge ezali solo ya kobeta te et vous appelez mopaya te komoni yango neti député mo lelo koti député ayebi place bakunda Mobutu ta mona Mobutu na télé place bakunda Mobutu yo au mona place wana Mobutu azali na 20 ans ba ito fêter anniversaire 20 ans na se mabele pona yo symbole wana ko sala 20 ans ya Mobutu na se mabele pe akundami awate akundami na mboka bapa ya Maroc yeso salo ndenge ni nataki mutamvulusi omoni babi bembe ya ba ancêtre na biso wana o eza libanda po ba komi déjà ba ancêtre bembe ba ancêtre wana eza libanda eza ba bibembe moko to mona no ya Mobutu kate eza na bibembe bele o esengeli to bandana ko yebisa batu ke evanda quelque part o mindele bakanga ba corps nango bantsakune vunda Adam na Eve na biso bazalaka Adam na Eve ya mindele ou bien batu mwindu bazala jamais mindele Adam na Eve bazala jamais mindele Adam elingo laksa homme Eve elingo laksa femme mais comment si ko to tia bango ba mindele ya omoni verkisa yembaka aye na komi tunaka moto mwindo autande wapi Banjelu nyonso bangonde mindele Basantu nyonso bangonde mindele Adamu na Eve bango atutuna ba question Papa Verkis nana kufite atutuna ba question pas tout monde avumake mutu mwindo akomi ngele bungi mutu mwindo abungi Verkis ayembi nzembo moko
capital pour Batouba comprendre vraiment que pourquoi Mundela tia Saint-Raphaël, Saint-Joseph, Sainte-Thérèse, Sainte-Famille, Notre-Dame. Pas pour ça, on a un combo. Barré Zate, Arrêt qui pas vite Zate, Arrêt 5 qui pas vite. Pour ce sont des saints. Oh, bah, l'équipe même, il va saint, il va Mindele, bah, fois 20. Batou. Ozomono. Bampeve na biso, bankulu na biso. Nakomi tout na kanzembo na verkisa ayembaki on pona relaxa batu vraiment que Mundela yé ko relaxa biso Adam na Eve bango mindele menga nazo biso Adam na Eve bala ba mindele te nzalampanda na kiteleki nambo bankengelu fumala tu batu msu ba ebeli ba baza ba descendant nzalampanda yo wana Adam nkengelu fuma yo wana Eve ba yeko bota bateleki nambu baboti ba tsakune vunda ba descenda ba nenzinga ba nentsaku banani bango tu bakomi kobima ba nempanzu bakomi kobima poto zana trois forces nenzinga nentsaku nempanzu makuka matatu malambi la Kongo siko makuka matatu malambi la Kongo to bwaka ngo to kamata makuka ma 12 tribus d'Israël to tiango na mboka na biso bato oyo mabele na eza na Vatican moko batumbaka ye place babilamba ne ezikaka ba charbon wana babenga ngo ba kombola bango ba français so ba débris na ye ba tiango na milange kenda baza quelque part pe banzoto na bango lobaka siko biso batu mwindu foto yeba siko yo ke Mundele aya na lukuta. Ayo yebisa biso ke to croire na bassin moko boye o anteta biso toza na bassin na biso. Balaki so Vierge Marie. E bongo oyo. Yaya kimpa vite. To continue man. Man, sikoyo lelo siko ndenge to solola makam oyo. Kora Mobutu wana. Kora Kisekedi kangami kumna. Ya Mobutu kangami na Maroc, ya Mobutu kangami na Maroc, ya Kisekedi kangami na Belgique. Ba singi nini oyo tozo mona wana, eza ba singi nini parce que baza bato yo ba salaki na mboka oyo bakunda ma awa, bano bazo bota maleo ni histoire ba ke ta Mobutu yeyo Marshal, Mobutu abeta soki combien de mbula na pouvoir yeyo na Zaïre, azaki roi du Zaïre. Tala Etienne Tshisekedi o abundisa Mobutu plusieurs fois yeyo na opposition, mokonzo opposition yeyo. Mais siko pourquoi Mundele akangi ba corps wana ou bien ezo la singi nini ba corps ekanga akangi ngoti omoni ba père wana bakufi na komba kimbango te na munoko Mobutu na Tshisekedi presque bango tu ba politicien na biso baza na komba kimbango te na munoko mais Mobutu na okende nkamba te ko kende nkamba balobi te ke bakoki ko boya ko yamba yo na nkamba nkambe yamba ka mutu nyonso nkambe yamba ba shenuda nkambe yamba ba wera nkambe yamba ba oyo ba jise katanga kambe yamba mutu nyonso e yamba ba Kabila kambe yamba ba Sassou Nguesso kambe yamba eza place oyo ko yamba mutu nyonso netre na phase Mobutu ko kota na nkamba ba biteke na nkamba so koti na nkamba ba longoli yo ki prima kuria na yo to ba longoli yo bu diabolo na yo ba moni na bango yo me moma na ona ekokite moma na ona ekokite na nkamba pe bandoki bazat ba père wala bazalaka salaka kuna plein de sorciers ngam ko la kenda kuna na mona ki bango bazo bateke na yé vraiment nazo tala biso tuto ala miso afungama mais nkamba neza ka bobe en place sainte place oki bat nyonso ba na monde eza place sainte ndeni yo timbela ke na nkamba o baza bandoki baza trop po batosa makamba mfuma longo te ce sont des sorciers même makamba kiangani bazo to sangote dernièrement kiangani alobi ke tous les bandoki abengana ki bango na nkamba bo vandi kuna bozo lio fele on dirait batiaka pe balara ya ba cotisation te batu misuba yebana batu ya mfuma longo toto tia ba cotisation na biso ale bino bo vandi na kindoki na nkamba neti po kutana na papa il faut ba peso $10 na kuzu neti faut le ka poste 3 ba complicanga pona komana pembeni ya papa mais chance papa ye mo tanga mona inga na musika abengi ngai tanga benga la zui lipamboli ba benga suna ba jomo ba lebio no yo li falo le kanano pana biso avole ke papa yo ngana ye pa chef spirituel ye mo ka moninga monike jaman ya benga mbala mo po ye pa za jaman allez
yo ke noloba nanga la songa le sune ba poste et si nazwi lipamboli na ko bima nanga oh te na ka papa ye mo ka lobi na micro papa mbenza za wapi ba pesa bango place na kiendolo obiso to ba kimbanguiste te biso toza bana oyo mfumu longo na ye mo kiangani azoloba ke toza libanda mukoto ko ya na kati to ko ya ko corriger bino bandoki apa pamba wala batonda ni kuna to yo corriger bango po biso ba vrai kimbanguiste biso yeyo o toza libanda bino babokechu na yo lingo longola ndeni pourquoi lingo chaka bokechu mutaza soki wapi ko tia bokechu te base les unions nyonso na kati batu nyonso oyo bafingaka masolo oyo baza na bango na kati ya masolo oyo tokoyaka to corriger berero eza na kati mais batu miso ozotanga bakombo na mona bango na makamba mvuluzi kimbangu te mais baza bana kimbangu yango wana biso toza ete toyebisa kaka nkamba place wana nkamba eza terre sainte Yerusalem yampa mbanza velela vrai terme nango vma yango wana eza te ndenge na mbanza velela toboya batu te batu nyonso baokei na bango kuna badei wana ozoyoka badei ya bamobutu batisekedi soki ezoya pete quelque part eza nango faute ya batu te po famille na bino soki ezwi décision ya ekeya nango te zwa neti papa Tisekedi akoko ya bake kunde na mboka na ye na mboka Tisekedi na village na ye kuna na Kasai eza bien po batu bakendo talaka mausolée ne kuna na Kasai bobo jije na kini awa kimbuta pesi soki 500 mètres carrés bimi soki 25 mètres carrés bobo ina bino batu misu balobi ka koma muta batu mais Jésus Christ toujours akufaka na Jérusalem famille mte ya ko longole na croix kotsaki na grotte mais famille ya Tshisekedi comment bazo comprendre que mère wana avandi na se il faut ba longole na se ça fait 7e mois yango je pense Muta kufeli mobali fallait bo longola e ba lave mère batu azonga ndenge mwasi azalaka banda bo vandisa mama na se na balu bango azalaka ndenge wana bon miso vraiment décision vraiment que Tshisekedi aza mutu na bino te aza mutu na biso il faut biso moko famille na ye to kunda ye po batata ne bazali banoko ne bazali ale bino bo sakaparango bo zyango neti akoma mutu na bino abandoko sala pona bino atiki balare to zyango etika liga la famille na yete adaet masa nini oto yebi ya IDPS na njili awa a remplacer Tshisekedi tozo mona nai mwana ye sina loba na bino atozo sambele pambiye oyo akomi mwana mikolo oyo mukola ko daye bokomona mwana na ebana na bango bakola ka rapide bokomona su mwana ya mbiye tekolo ya mbiye ya ko continuer ka église wana bino bokendaka ko mitikaka ngala na ba IDPS na bango wala te mais bakora ba père wana Tshisekedi na Mobutu fweya sina lobango na mission moko to yebi nini to kosala so bakoro wana ye eza ba grand secret qui sasa batu bakomona ba mama na ba démonstration bakoro wana soke ye bokomona to benga batu moko baza quelque part o bakoya bake balobi na kora Mobutu batali yango batali pe kora Tshisekedi bapanzi bango na kini misu bake na Pongabi misu bake na Victoire misu bake na place na boulevard du 30 juin place monument nezalaka misu baye na place des artistes misu baye na rond-point Pongabi misu baye na entrée Bokassa na Zandu bomona biloko ke bima wana po bozo sakana na mboka oyo bokanisi mboka oyo to libérango na kofinga na koswana OK mboka ezala déjà enchaîné na ba chaîne na ba père wana ba père wana zotanga ba komboko basaleli Satan na ba Mobutu ba Tshisekedi basaleli kimbangu te basaleli Satan ba loge ba grand maître yozo mona kombo ba komina limité kuna te so talengo na dictionnaire elingo la Satan na maseke na yeba nini kombo bazobenga kuna tala maka mususu comme il landa kaka bilanda les adaptations des choses mais so itozolo ba réalité oyo kora Tshisekedi na ya Mobutu soke ye na mboka oyo ba je ba père wana basala na mboka oyo
ba président ba ko leka 9 5 to bando kangaka munoko to lo bana bisote OK ba corps wana il faut ya place ba ko chango bangunza ba ko ya ba ebi génie to ko sala pour te délivrer mboka surtout Kinshasa bike ko eza na victoire wana ya mystique febima et comme ça biso ba baba et comme ça biso ba yuma nana tabike Congo man nana tabike Mobutu na ba chef coutumier ba mboko ya ba série wana bakunda ba dominer biso déjà. Flambeaux du tricolore à la main sont aujourd'hui debout, mobilisés et rangés derrière un seul homme animé d'un seul idéal pour bâtir dans la paix. Rangés derrière un seul homme. Hein? Donc, ils sont tous flambeaux du tricolore. Oye barango. oya impère Oye barango keza na nzoto no. Ah, mangwele wana mangwele wana. donc mangwele Mobutu betisa biso na bakor Betisa biso to côté déjà na kati ya muzindo ya système. donc mutu nyonso aza na mangwele na lipeka donc aza mutu aza na kati ya système a sacrifié. ah Mobutu siko makambo oyo bien ndeni man Bobila dawa yebiango. Mère oyebiango. Oyebiango c'est kaka kutu biso omona kia bato ba ebate nzoto mobali nanga soke ye na kisasa makambo na bango ebele fungwami. Ngala solo lango na mère. zongo nanu wana man meka nanu po bata poto nde bavandi batali bacomprendre te po ebele bata poto bana mangwele biso nyonso toza mangwele donc mangwele Mobutu alobaki mu nyonso zwa mangwele akotisa biso na kati ya kisatanisme Kasi ndenge pe kaka ba chrétien bakotisa biso na kati ya kisatanisme. Balobi basto ça la circoncision ezalaki makambo ya famille ya Abraham ekota na famille na biso pourquoi nde tokata musutu tosala mabe eza mama nere nzambe bakorijaka ete. il fallait ngano toza musutu Selon la Bible, Abraham bakataki na âge nini 80 ans. Mais le na kini bakata ba petit soka botami ka bakati. O comprendre? Mais bakati biso na alliance ya Abraham. Est-ce que ngala za lié moko na Abraham? Ngala za lié moko na tsaku ne vunda. Pona za ne tsaku dia vunda leka vunda sala vunda. Ingeta. Hein? Sikoyo yo kokotanga na lien ya Jacob, ya Abraham, ya Isaïe. Nzamba Isaïe koyoka ndeni. Yanga ba ba Mobutu ba Tshisekedi ba comprendre que bato komba landi ba makamba ba mindele biso to landa. Bonzamba ba mindele ya kindoki na bango poto e ba ko dominer bango. Ba kora ba père wana ezana ba problème koto bazali. Bazana ba problème. Spirituellement, physiquement, bazana ba problème. Mukolo ba koru wane ke yakaka awa ba. Ba lukilo. Et ça ya été yakasavu boke bombango. Kuna soki na tiela. Est-ce que c'est normal kori ya président vraiment bon le bombango na tiela? Il faut ba koru wane ezwa ba place mokata na boulevard du 30 juin ba buki ata hôtel moko quelque part na boulevard du 30 juin ba ticket espace moko gaillard ba otiaka ba koru ya bata histoire bana ba kota kuna ba eba ke au président Kasavubu au président Mobutu au Kora Lumumba il y a un blanc qui détient la dent de Lumumba na Belgique mundele moko azala na lino Lumumba bilo combattant boko no luka ete bozala na Belgique. Mais c'est ça, c'est un criminel. Il faut qu'il nous rende la dent de Lumumba. Toi, enterré ta ligne. Hein? Nzoto Lumumba, yangwane zalaka pas belge. Voilà. Ce qui Robert Nani. Hein? azango na Belgique Azango na Belgique, mundele wana zali. On appelle ça témoignage na TV, tout le monde a l'anda documentaire à Lumumba. Mundele wana la kisa ligne à Lumumba. mais siko ba combattant ba osala nini po ba luka ye ba kende fuma ba kota ba démarche Ba combattant ba occupé na Kabila. Je suis là. olobi ni man Ba combattant bazo occupé na no Kabila. Oui, c'est poani. Batali dimension ya bateau bazo sala na président na biso. Ba santé na landaki muzitu na TV. Garçon moko utaki soki Argentine. Alobi na muzitu yo yebingate pe na kotikala ko bengo ministre était. Jamais. Atali ba combattant alobi na regretter ndeki bo yambi yawa. Mutoyo na regretter ba combattant.
combattant a regretté nde ba combattant ba yambi muzitu wana muzitu avandi azotala mais il fallait voir l'exemple moko bolamba ye tala kosekate David fallait bolamba ye bomona mage ba lambi ye pour Congolais zolinga mona ba combattant sikoyo nde ba nga sala petit na bino héritier ba lambi vraiment mutu yo moko bandi olongwa déjà na poste man mutu ko za la boité tala ba musitu nde ba liba be mina ko ba masa na biso génération na biso ba petit ou chose la soki nani na parlement soki jeune honorable nani maso nani maso soki nani beau frère musitu nani na bossa ni kutu kombo nai Patrick soki nani miya soki miya wala ba petit na biso mais tala ba forme ba komi ba ko facilité biso ba forme wana te ata la raison ngo te mais to lia kandengi bango ba so lia poto ko marque wana ale yo musitu pe boyambi na poto bino ba combattant mutu ko za la boye mutu botala ba rasta poto ba forme ba za botala ngai c'est que na lia bien te na ola na bien te na to vivre bien te ale tala man ba combattant wana ba poto wana misusu bazana bango ba combati yo bokecho sala nini na kisasa ozana entreprise nino ko nozwa $50,000 na bank e uti wapi boy bite makambo na yoka kango oto zongo uti wapi bokecho su kombe $50,000 aso jongo na bank ko na Western Union akota zu 50 chaba akota zu 50 chaba azana entreprise ni na Congo eketindele $50,000 chaba suko akozo mongo na piselo bazo sala ba ventir poso na bengi ya ventrier faux bazo sala ba ventir ba kwaku on va Congolais tout azo lobaki azana posa Kabila te ezo laksa ki azo lukande mbongo poso ba pesi mbongo atiki ne peuple na ye akene kota Kabila. Ok, Kabila peut quelque part azama bete entraîneur à Réopard ba uto changer tant champ de politique. Et l'autre biso tolingi Kabila pe alongwe na ye mutu muso asaini azongi atali pe mutu wana ndenga ko sala soki pa ko uta na majorité côté na ye et censé to mona ke batu ba monika muteme saini efandi po balingi yote batu balingi yo bazali mais batu misusu balingi yote ngavement normalement conseil na apporté na président de la République acte wana ko sala ya remise et reprise azana ngana mutema. Joueur abimaka jamais na terrain sans que moninga akota. Akoki pe ko longwa ka te ke poyo lobby ke dégage alongwe non. Falanda ba corps na bino ba français na bino botanga ka so ba corps Sylvestre so ke ba nini bozo lukila batwa. Man. Yozo mona te ke bato bozo boma biso eza batamayele. Bozo créé ba makambo boye biso que non le 31 décembre le mandat ya président que si la token na élection alors ça la remise et reprise na président ya sika après que na Sénat ale bino kaka batongo boye ko yebisa biso bo bebisi biso mutema pendant 17 ans ya pouvoir à Kabila boke zo na bino sous pouvoir ngo onga lelo lenga koina komina ba veste mo finga ki Kabila man ya yebite ke bata Kabila ba yebi ke ye afinga ki Kabila zela manda mususu o sala na bona pouvoir wana bango nyonso wana ba vandi wana bazalaki na position ni ya ko finga président ya yo yebisa biso ba pauvre to finga ka président toza sans soutien sans kolia na ndaku sans provisoire badi o salisi biso ba journée morte na soir ba 16h ba mie bandi. Oh, man, il faut te comprendre. Allez, tale longa muzitu, tale longa Félix Tshisekedi, tala ya bango tu wana ba Olivier Kamita tu, tala ba bilongi na bango. Na yo différent. Tala ya nga, toza ba master, to ba hachi moko man. Poka biso ba père ba salaki na ba onatra ba nini ba ntika kotangisa biso, ya danser ala gite. Comprendre? Mais soki to landi pe na ba tête, soki to tangaki ba ntik, toza ba dirigeant ba pays oyo. Vous comprenez? Donc on se bilongi na ngo ezande. Ezo la que baliaka bien. On a des garçons ya nini ya combattant te makamba lobaki na muzitu. 1500 peuple ezo souffrir na Kingasani.
Et ça coûte moins ce qui est bon, niveau bateau souffrir ça dans bon 1500 km. Il y a capital. Peuple ne souffrir ndengeni. Na kenda na chikapa ebembe po bimaki kwiti bakangi yango na mutu a moto na nzoto a moto. Na ba photo. Na publie yango. Bakanga ebembe na mutu po deye kende na Congo na 21e siècle. Parce que ba politicien wana balingi biso. Naza apolitique. Mais nazo moni sabango. Ce que vous êtes tenté de nous faire. Vos enfants vont suivre ça de génération en génération. Les enfants de nos enfants, un jour viendra. Comme vous avez des armes, tous aux cabinotés. Comme vous avez des Français, vous avez des mindele, vous dirigez le peuple 60 millions d'habitants, vous avez ministre de l'environnement, vous avez foulou. Batie au ministre ya kota ba Damas au bakisi mia tala naza politicien te mais naza ko s'adresser na bango tout parti mouvance parti opposant bono sala biso ba jepo bana na bino batanga na bekolo moko na bana ba mouvance ba master et ana di wera na jibe mpianat bato fente bato neti ba yoka na raté anniversaire soki ya mwana mida wera ke adame pe neti master moko ayevu mana famille na bango. Au moment où on a dit timbela kia basala biso ba jepo ba kende boye. Faire na fali. Faire kutu na farite be jibe na wera. Batu batimbela bango kezala nango ba je. Comment kara jibe pasuki pine? Ya wera pasuki pine, ya jibe zolekana. Et regarde les enfants de papa wera. Ba koti bango na kar ba ketika hoti na pale. Faut ba doubler. Chauffeur aza coopérante. Balongola boulot chauffeur ngazala kaka vanda kota sisa balongola ete abina même ma petit on na ketika bango tipa wera oh mais car ndenge ni ba bongisa pine kuna kota gelem oh chauffeur akamwa lobi oh ba petit on ba kiti bazui ba yauna ba palamba ya père na bango soki wera na bango ba père na bango ba beta musique pam pam allez ba ke pale ba ke yebisa pe jibeke to uti papa wera mais bino kotona ba kimba nseke ba nzili ba ngaba ba bumbu boyebika ba yoka na kate. Kasi j'ai bazo sala biso na politique yango wana. Jour ya match à Léopard na moni vage kimbute ba yamba ina jwa la ta muniere wana oya uta pa Kabila pa nani pa Tshisekedi. Ve morali bomu gaer bo yaza mutu mo do fomo na kaba ndako luka lar na vie. Tala. Makambo to na loba ngo na blague tek na ria kate. Ponga na zo sala makambo na olobela ngo na kisasa. Je suis Rasta, nazoloba oyo réalité nazomona. Tozo souffrir. Batu baro vivra ndei baro vivra ate. Dernier lobby Nathalie TV o grève ya mama yemo et sili ba medese bazo zonga. Tata Nzambi. Bozo sakana na biso. Batu babandi ko kufa. Batu babandi ko kufa nazala na sim hôpital. Ba medese bobomi batu trop. Bobomi batu trop donc face wana bokotaki yango te ya déontologie médecine te yango na benga diaspora bo sangisa ba médecin ba ya travailler volontairement na pays oyo bo tika ba blague wana oza médecin o vanda na yo na poto koma kolia ba poiron ba pomme de terre awa batu bazo kufa man boza batandenge nini. Après mouta publié moi mukeboye a saliboye bino batalibo so bolakisaka salite à Congo bolakisaka salite ya ba masina banini na Paris wana pe na mona ki ba maye dindaki kuna batu bazolala na ba sekomba ba malien bolakisaka bango pourquoi bolakisaka pays na bino bofingis yango na bofingisa pe bonzambe na bino omona mutu moko za na poto azwi kaka photo ya fulu moko akini alaxi internet ba malien basala yango ba Nigeria basala bango ba yebi fulu eza na Nigeria. Misusa sotaka mbala moka koma poto. Ngala za realiste na ngando do na vanda Nigeria 6 ans. Na yebi salité za na Nigeria. Congolais moko tesia ya uta Nigeria yebi sabatu ke salité za la kuna alobara propre. Congolais zo finga pays na e. Congolais zo tiola pays na e. Boza batandeni. David. Donc journal le logo oye okutanga ne tamoko.
Man. En tout cas, vous comprendre les émotions, ça. Il y a un moment où on a des communes qui sont poto place bozali, tant bolo ba masolo ya Congo, bolo ba avec souci. Non mon amuta qui ne marche combattant qui ne makambo héritier pour héritier beta Olympia te mais simbi ya ou ya munene na loboko na ye. La mboko memi mulanga coca ya 2 litres ozo ke bundela mboka. Muta kenda kana sansa bitumba no mobile azoloba. Bokechu mbongo zo ina Western babi aux $50,000 destination ya kin nana ko tindela on. Bokechu. Mutinyo so na kanda batu ba oli bien terre. Ba libanais ba sa batu moko ya ko beta ka bango tongo tipo quoi. Tane libanais ba bo ba fi congolaise. Na Liban kuna. Tane ba so nyoko ba noir na Liban. Mais libanais ya charger masanga, tellement masanga ndenge komi. Fille à 18 ans mais la casier mobimba ye moko. Ya tembo kuita liboma. Na mona temple to vanima na moni ezo bakisa biso ka makamu. Na mona fila mezi to vana na sima ya ba koko na biso yo. Na mona température peso matanga pe na mona kumokende. Omoni journaliste normalement to zalé na journaliste modernement na lobaki ko zalaka trop tendance chrétienne. Omoni façon ngala zo komalango. Yo zo latango. Ozo latango parce que ozo sentir dimension o yezo bimakati nanga. Yo mo bimisango ezatozo lengela musala na yo bani mais ngaki mpeve. Et puis na batango bakangaka batu ba yebi vraiment que barasta. Et si to kufa. Poko zala déjà boye yebi déjà que ça kodaye. Et ça déjà dernier sacrifice na sali pona lobela batu makambo. Combien de fois famille nange pekisi ngai? Combien de fois famille nange gangeli ngai? Nazala nga pena sécurité na la nga te lupango ba clôture so kindengeni. Mbila pasate porte kuti ya libaya. Boya kaka. Baya. Comme baya kaka. Sécurité spirituelle. Mutalongola batu makanisi mfumu kimbango azali. Bon ce qu'on dit ni ça la tout le monde a eu sécurité azali et loko me kota kana ndenge ya esprit. Mais tout le monde ba pasteur continue ba on attend on ba garde corps, tout le monde ba pasteur nani susu Moïse mbi pa kana ba garde corps, mutombo kutu tala loboko garde corps ne soit Dieu mundimi wa mupandi. Pourquoi ba pasteur ba ta mona ba garde corps côté sanga non eloko wana? Parce que baebi Saint-Esprit te o ba bengi molimo santo. Bonzambe ya ba paya soki latsi bango lolendo. Aebi déjà kazana masolo na ye. Il faut kaka kotisa ba soda na masolo na ye po esangana na munduki. Bato wana totanga ba kombo na bango te. Moment oyo tozo kene na moment moko. Na ebisio derem siko na uto ebiso ke makambo esalama na Congo et que stopper makambo ebele. Mutu ye mo azongi na nzela. Tango yoka na morga mama ye mo bato bazola mukana komba kimbango. Yo mbi yo ya su na première. Yo soki sonika futo ko kota su na sendwa. Oko tika ngwe komi depo ya ba farine na babadia. Po mwana na yo wana daya kutu aye na pale. Yo moko sikatendo moni père na bino azongi. Ase kui. Ayebiso ke mwana kototo kendaka batu to monaka oyo to te yakate. Oko bwaka Bible ngote. Ba pasteur ba ko tumba maneti ba Rwandais ba tumba maka. Ba pasteur bako tumba ma na ba terrain minene ba Vélodrome ba terrain 6 ba martyr ba pasteur ba tumba manengo bondo te data lelo po que comme malamu sa mutu na Congo na komba kimbangu yo pe pasteur comme za mutu mwindo la musa mutu na komba Yesu des questions kaka naître na phase la musa mutu na komba Yesu yo la musa na komba kimbangu toke na ba morgue to bengi luva mvuluzeye bokomona miracle bokomona moment ezali to tikisa ba pasteur makambo louve nano yete koza précédé David to sola masolo mususu masolo ozo tunanga oyo eza ba secret moko eya ko bongolisa ba pasteur mitema na linga baza na position na po ekuta bango misu ba ko betema na ba fimbu ya raya train po ba Armageddon ba simba ka ba raya train. Ako beto na car, o comprendre, a beto na voiture. A bambo voiture neti car. Makambu bokomona. Ba pasteur. Makambu bokomona. Do lelo mabe eza na Congo mingi ba pasteur pe ba na kati. Te kikulu na soke eza na Congo eza ba pasteur. Mabe nyonso te. Kikulu na soke eza na Congo eza ba pasteur. Eza ba pasteur. Po banzambe ba bengisaka. Eza banzamba makila. Yo zo benga El Shaddai, Elohim, soki baye. Au pied bango rien. Ava bazonga. Ba ozala posa makila.
yango ozomona criminologie ekoti na pays oyo criminologie eza nango bapasteur kani ya masala boye okosala ngo ndenge nini banzambe oyo bapasteur babengaka baza banzambe makila bamvutaka badelekant bato baza sans esprit mpo bazongisaka bato baza avec esprit yo ozomona mutu moko propre neti yo boye akezongisa mutu mpo azwa tshombo ezalaka bapeti moko badeleka azokamwa mpe ngam nazokisi yo apres kozokisa kolo nayebaki te mokonzi bolimbisanga kaka ozomona teke peti wana aza da l'ignorance eza esprit moko ekotaki esali makambo wana esprit ekota na nzela bapasteur bango tu babenga bamilimo wana ba El Shaddai bagege bazongaka pamba te bagege wana pasteur alobi au nom de gege Marie Misambo alobi au nom de gege bozo continue kaka kodie baveugle ndenge nini nango bozali mon cher. Voilà, c'est Man Mamona. Alors, makambo ezalaka ba secret moko ya makasi avant na to continuer tout ça na Man Mamona bientôt to otikaye. Nampesi merci na ve na ngai Serge wala oyo azana kati ya Mikili ya Poto. Merci sous na Raoul Colombo, mon vieux Raoul Colombo, papa Wifi. Place Azali, merci de Soussou na Patrick Sakombi na London, Billy Bongimbo au personnel d'Abisso, Maître Ige Komba les Baoba, Maître Ige Komba les Baoba, Place Azali. En tout cas, merci de Soussou na mère Nangai, moi c'est Kitoko, Tete Ika Zola, Tete Ika Zola, Nakata Suisse, moi c'est Kitoko, Nakata Suisse. Man Mamona, Tome Kanoko kita lieu. Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16, c'est Ivan Omboka, c'est Ivan. Tu baiseras vraiment les Deiko et tu vas baiser les Deiko.